grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu ka ndenge boyebi biso soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen toya ezate pe tokotikala koya te. Yango lelo oyo bomoni biso bandeko nanga toye lisusu na affaire ya ser na biso Eunice Manyanga. Qu'est-ce qui se passe? Nini et Komeli ser na biso Eunice Manyanga après kokufela mama na ye, la famille Nini et Komeli ye. Ebele ya batu bakozala intéressé, ebele ya batu bakolinga bayeba Nini et Komeli ser na biso Eunice Manyanga makam nini. Et du coup to yaki ko vanda pe ka ndenge boyebi ba information etambulaka ser na biso Eunice Manyanga après kokufa mama na ye akotaki po pe na koya ko expliquer ndenge nini mama na bango akufaki. Alors, avant na tie la bino ba makambo mama loba nyonso ser Eunice alobaki ndenge nini mama na bango akufaki to avant na ya ko expliquer pe bino nini ekomelaki ser na biso Eunice après kokunda mama na bango e kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lissine Pitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge ezalaka na ye moko la parisienne ya Tongo, madame Judith Tiampovisa. Je m'excuse, bambote nanga na ye moko Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Voilà. Lelo la famille toyeli bino sœur na biso Eunice Manyanga ka ndenge boyebi moto soki akufeli mama akufeli papa surtout pour na bastar mboka na biso moi makambo ebimaka toujours ya ebele ebimaka o emataki o ikitaki bandeko nanga ka ndenge boyebi Étoiline Inès TV ayeli mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Kande toyebi sarabino, soki okoki komi batela te, mutu moko te akotikala koya kobatela nzoto na yo te. Yango ezalaka toujours ya bien, ezalaka toujours bien en tant que mutu omonike na nzoto na yo, ozomi yoka bien te, benga Gavker na lombangu aya kosunga yo na système moko ya kitoko. Gavker azawana azosungaka batundeko nyonso o baza na problème ya santé o nyonso etali makambo ya santé. En tout cas benga Gavker na lombangu aya kosunga yo. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na ebike boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino mokolo lelo. Yango Étoiline Ines TV na équipe na mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso de partout o bolandaka biso ba nyonso baza na matanga. Papa akufi, mama akufi, noko akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi. Ka ndenge toyebi tango matange yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende pa ya bakingandi te. Matange yaka na cadre nango, na système nango, yango bandeko nanga Étoiline Ines TV na équipe toujours na mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo bakufeli ya oyo ya bango. Courage na ba oyo nyonso bazolekisa ba mama moko très difficile. Toyebi ke ya de ces personnes mosusu o kota ba jeûne et prière pour na osambela libala mais jusqu'à présent libala ezoyate. Mosusu o kota na ba prière pour na osambela musala jusqu'à présent ezoyate. Mosusu o osambela pour na voyage nano simbite. En tout cas kangama kana Yesu kotika nzambe te. Ce qui est impossible aux yeux de gens ezalaka toujours possible et pai ya nzambe na biso. Voilà. Toye lelo kandenge toyebi biso nyonso la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga autaki kokufela mama na ye. Mama na ye oya bota ye akufaki atikaki biso. Ça fait déjà presque 10 à 14 jours oyo mama ya ba sœur na biso Eunice Manyanga akufaki. Alors, comme d'habitude, ba explication isa ebele, to monaki déjà pasteur ya église ya ba sœur Eunice ayaki na ba explication na ye, ayaki kopesa ba explication na ye, alobaki ke mama ya ba sœur Eunice akufaki ezalaki tension, apikaki crise, alors na repike crise wana ba memaye na l'hôpital, ezalaki déjà trop tard, ayaki kokata motema. Et du coup, lelo oyo sœur Eunice après kokunda mama na bango, sœur Eunice pe de son côté alobi na koti kovanda kimia te, il faut na ya ko expliquer mokili comment plutôt maman na biso akufi. À part ça, Étoiline Ines TV lelo amemeli bino pe nini oyo ekomeli sœur na biso Eunice Manyanga. Bandeko nanga avant na kota na nini ekomeli sœur na biso Manyanga, nazotiela bino nanu audio ya sœur Eunice ndenge azo expliquer sur loi de sa maman et après tokozonga pona osala moi quelques analyses. Et puis, na kobeti la bino lisusu lisolo ya nini ekomeli sœur na biso Eunice Manyanga. Tolanda sœur Eunice et on se retrouve juste après. Comme si elle m'attendait cette femme. Le médecin a eu rapidement. Quand le médecin a commis, le diagnostic. Donc, ça va qui ça joue. Et après, adopter la chaise roulante, parce que c'est chaise roulante. On va vendre la chaise roulante. On va le pousser pour que tu aies un tout cas ça y crise. Quand ça y crise, il y a un Seigneur. Rends-moi fier de t'avoir servi. Ne permets pas ça. Rends-moi fier de t'avoir servi. Donc, je vais dire au samedi là, comme il a dit, la mouture, la côté la mouture, la mouture, la côté la mouture, la bouche, la mouture, la pièce la tête, la caïna, la matondo.
comme na matouille bawandi traitement médecin na ye koya médecin na dit docteur Florent dis-moi qu'est-ce qu'il y a on a maman la bêta au team comme on a vu ce qu'il y a problème ici. Maman ne voulait pas vous inquiéter sur le problème. C'est qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, maman, elle va pas m'en occuper. alingaki na ye te baparent na biso nde yango wana baparent na biso balingaka te tomona basouffrance na bamona lokwaki balinga ofet balingaka kodérange biso bana te baparent balingaka te konyokola biso oke mbongo eza nango bamonaka kaka balingaka eloko wanamaka stressé biso surtout moi alingaki te nasa docteur tokonekamedie docteur alingaki nde moke napesa mama okeke ali mama wanofe gérer. On ne voulait pas surtout toi, à deux dépenser. C'est ça ma phrase dans ma parents la cinquième caractère, je ne me plains pas. Sur la table, je repose à la cave bien. Dans le boulot, que tu n'aimes pas que ça qui bien te beau. La sauté là qui est provision, il doit provision là pour les petits paysans. C'est ça qu'on a vu, on a pas voyagé le aux amateurs le docteur Boris, on a même mis aux amateurs. Maman, ne laissez jamais, j'étais perdue. Ne laissez jamais. Ne laissez jamais. Maman, là, je ne suis pas préparée à ça. On va enterrer. Maman, c'est que bien de mon côté, on a été. La béni, on fait un autre côté. On a fait un peu de bon, Rebecca, reviens à la vie, Rebecca. Nebi que ça va payer wala batu souffle dans bayo nebi que na sambela pour na batu attends pas comme na donner mais souffle dans bayo kaka et donc maman rapide maman de tout batu na nzela prophète H bonjour prophète H Voilà, de retour, Nabandi Ebele Abatu, Toyuti Koyo Kamwa témoignage. Il y a la servante de Dieu, la sœur Enis Manyanga, témoignage où azope sapona mama na bango, mukolo oyo mama na bango akufaki. Nabandi biso nyonso toyoki, toyebi biso nyonso déjà dès le départ, la plupart ya ba mama oyo penza za na motema ki mama oyo penza sambelaka. Asenketaka mingi pona bana na ye. Omona soki abeli akomi kosenga na ye liwa. Akomi kolinga te ke no bana na ye basala ba dépense te. Omona mama akomi koloba te. Na boyi bo dépenser ba mbongo ebele te pona ngai. Malamu na kufa na nga na kendo pema. Yango bomona ta ba mama mosusu bakoyebisa bino ke bokundanga bisika nyonso bolinga kokundanga. Bokundanga te ke no parce que wana nde ezalaka cher, parce que wana nde ezalaka na kombo te. La plupart ya ba mama oyo penza bazalaka na bolingo ya olinga bana na bango. Je sais qu'il y a tant de personnes bakoya koyebisa nga o mama Étoiline, est-ce que eza na mama oyo akoki kobota mwana mais alingi mwana na yete? Oui. Il y a de ces mamans nga na yebi, mama abota bana na ye moko, alingaka bana na ye ba évoluer te. Alingaka toujours mabe ekomela bana na ye. Asepelaka toujours na mabe na côté ya bana na ye. Eza na ba mama ebele bazalaka bongo. Alors, soki obotamaki peut-être na libumu, oyebi ke mama na yo aza bien, mama na bino asenketaka makasi na pona bino. Mama na bino alingaka te ke no amona bino bo souffrir, en tout cas boza batu moko boza béni. Parce que ba mama ebele, surtout ba mama o basi bakota kindoki, bandeko nanga ekoma ka pasi pe mawa. Ba mama ebele o bakota kindoki, bango aolinga kutu atati, amona yo na kimia na vie te. Aolinga kaka ozala kaka muto akolela, muto apasi, ye na kote na ye na kindoki na ye azo sepela. Mais ba mama o penza balingaka bana na bango, en tout cas mingi bazalaka toujours et encore pembeni ya bana na bango malamu e komela bango ezalaka bongo. Courage na sœur Enis Manyanga. Ka ndenge boyebi bandeko na ngai, mama na ya utaki kokufa ezalaka facile te. Mama ata soki aza musika, malamu azalata musika, l'essentiel oyebi ke na poko na koki kobenga mama na koyoka mungongo wa mama ke bola mukaka boye o mama kufi, en tout cas ezalaka pasi pe mawa.
Bon, deuxième volet ya émission na biso oyo tomemelaki bino lelo eza kaka ndenge biso nyonso toomona makambo ezotambola sur les réseaux sociaux concernant surtout matanga ya sœur Eunice Manyanga. La plupart ya bato kane totiaka banimero ya matelefone bato babenga mama Étoiline balobi mama Étoiline matanga wana eza matanga ya matalana to eza kaka matanga neti ezalaka matanga bato nyonso. Bon, na bando tuna bato ba question boloba matanga matalana na cadre nini to na ndenge nini. Bato balobi oh mama Étoiline mutu nyonso okende na matanga wana il faut ba filmer ye, il faut ba photo na ye. Ebima sur les réseaux sociaux totikala komona na ba matanga te keno matanga mutu kingandi bato bakei kotala kolelisa mutu ezala te keno ma photo ya bato wana ebima na ba réseaux sociaux. Mais na place oyo toye komona matanga ba video na ba photo ya mutu nyonso azo visiter eza ya ba sœur Eunice Manyanga. Donc mutu nyonso okende kuna il faut photo na ye ebima video na ye ebima yango ya ikosala ke la plupart ya ba musiciens basali descente kuna parce que bayebi ke kuna eza matalana mutu nyonso ayeba ke ngape na salaki passage nanga na matanga yango bato balingaki bayeba. Bon eloko na koti koloba peut-être que bato bango moko bakomisa yango matalana parce que je ne pense pas que ye sœur Eunice na kolela oyo abandaki kolela mama na ye azalaki na courage ya koyebisa bato keno soki bato baye bokanga bango ba photo to ba video na bandi te ke atikala kosala bongo te ya mais soki bato babandaki koya biso nyonso to bando mona ba photo na ba video ya bato nyonso basala ba descente kuna ba pasteur Mike ba sœur Usini Kaiba tomonaki ba frère na biso David Ize tomonaki les frères oyo abando yembe pa ya pasteur Moïse et Mike Kalambai c'est qui encore na bosani mwa kombo na ya yemba kape kitoko ye pa ya salaki ba animation kuna tomonaki présence ya mama na biso Laure Mbongo toyaki komona présence ya mama Micheline Chabani papa Patrice Ngoyi Musoko bango nyonso basalaki ba descente na bango kuna. Bon on a reçu koloba en tout cas peut-être batiaki na bango ba caméra batiaki na bango photographe akangaka to mona ki pe présence ya mam si la bisalu yepe azalaki kuna peut-être zaka batu o bando kangaka ba photo bango kaka nde babandaki ko publier yango sur les réseaux sociaux mais na bandite ke non ye sœur Eunice akoki ko kufela mama na bango atia ke non ndenge za boye eza matanga ya matalana te ezali matanga matalana te mais eza kaka matanga na batu o bakende komona ye eza batu ya surtout ya corps du Christ comme je peux le dire quand tout le monde qui ba sœur Trina tout le monde qui ba frère na biso José Nzita bayebi ke soki moko na biso azolela biso nyonso il faut to compatir surtout ba biso neti moi personnellement na yaka mingi soki muto za na matanga surtout basala nzambe soki na moni présence basala nzambe te na yaka toujours kosalela bango ba émission nga vraiment na miyebi na yaka kosalela bango ba émission na lobelaka bango makasi soki tomoni bandeko na biso lelo oyo baye komona keno mingi tokendaka na ba matanga batu te mais soki muto za na matanga ezalaka toujours malamu to sala descente bato bakei en tout cas c'est vraiment une bonne chose eza eloko moko ya kosepela boyende ezalaka soki moninga moko na bino aza na problème bino nyonso bo se regrouper soki bolingo oyo tomonaki yango ata epai ya sœur na biso Lisi Kunda elingaki ezala bien sœur Lisi Kunda ye kutu nde abandeki koyemba eza ta kutu te ke mama na bango nde akufaki to papa na bango te mais ye moko sœur Lisi Kunda tomonaki bato ya mike nde bakendaki mama Rose mama Laure Mbongo elle a toujours été présente tomonaki mama na biso Micheline Chabani elle était là tomonaki papa Patrice Ngoyi Musoko akendaki tomonaki le frère Aimé Kanu akendaki mais bandeko mosusu bakendaki te pourtant wana na pasteur Mike Kalambai pe asalaki descente na ekuna mais bato mosusu nde bakendaki na bango te. Alors bolingo oyo etikalaka epai ya sœur Eunice te ezala bato nyonso soki bomoni moko na bino akufeli en tout cas ekozala malamu bino corps du Christ bosala ba descente na bino bokende kotala ndeko
bosunga ye kaka ndenge ezalaka na ndenge pe na système moko ya kitoko. Voilà, la famille nazozongisela bino mwa témoignage lisusu ya mama na biso Eunice Manyanga. To essayer lisusu ko solola kande to solola kande to beta masolo sur makambo ya liwa ya mama ya Eunice Manyanga. To tia lisusu to yo kandenge azo expliquer bande konanga et ko sala malamu mingi. To landa et on se retrouve juste après. Tana umela naye na maboko ngasko na longole maboko na isi na bi Rebecca ngo be sa liboma atali na isi na bi dis-moi ça va je ne peux c'était le pas ça va c'est comme ça elle m'attendait cette femme lui médecin rapidement quand médecin a commis absi bato na c'était le ngane na diagnostic na ye donc ça va qui sont précis va l'accès va qui ça joue. Et après, adopter la chaise roulante, après c'est une chaise roulante, on va vendre la chaise roulante, on va le pousser pour que tu aies tout cas ça y crise. Quand ça y crise, il y a un bagage Seigneur, rends-moi fier de t'avoir servi. Ne permets pas ça, rends-moi fier de t'avoir servi. Donc, on va dire au samedi là, comme il a déjà la mouture, après côté la mouture, la mouture qui est. Côté la mouture, la bouche, la mouture, on va dire la pièce la tête, la caïna. Namatongi, comme Namatongi, on dit traitement. Médecin a eu médecin a dit docteur Florent, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. On a mon maman a dit t'as aucune, comme nous on a dit c'était bon. Et puis on a fait ça, il y a un problème ici. Maman ne voulait pas vous inquiéter sur le problème. C'est qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, maman, elle va pas m'en occuper. alingaki na été baparents na biso nde yango wana baparents na biso balingaka te tomona basouffrance na bamona lokwaki balinga ofet balingaka koderange biso bana te baparents balingaka te konyokola biso oke mbongo eza nango bamonaka kaka balingaka eloko wana amaka estresse biso surtout moi alingaki asa docteur tokonika métier docteur alingaki nde moke napesa mama okeke ali mama wanofe gérer. On ne voulait pas surtout toi, ça doit dépenser. C'est ça ma phrase dans ma parents na biso. La cinquième caractère, je ne me plains pas. Sur la tana bundarabo, je repose à la table bien. Dans le colo que tu n'aimes pas que ça qui bien te beau. La sauter là qui est provision, il doit provision là pour les petits paysans. Là ça qu'on a vu na pour voyager le posant la télé dans le docteur Barry ça m'a même ça m'a cassé. Maman, ne te laissez jamais, j'étais perdue. Ne laissez jamais. Maman ça qui est déjà dans la zone là, quand il va préparer tout moral. Ne laissez jamais. Maman, là, je ne suis pas préparée à ça. On va enterrer. Maman, c'est que bien de mon côté, on va nous aider. La béni, on fait quand l'autre va continuer. On a fait ça au putain. On va Rebecca, reviens à la vie, Rebecca. Nebi que ça la prière wala la batu souffle ndamba yo nebi que na sambela pona batu atamba kuna donner ni souffle ndamba yo kaka et donc maman rapide maman ne tout batu na nzela prophète H. Bonjour prophète H. yango na ekosenga bandeko na nga na bandeko nyonso bolandaka Etoiline Ines TV soki bapara na bino baza na bomoi ezalaka moma ya malamu moma moko ya malamu ya koyeba ndenge nini ya kozwaka charge pe soin ya bamama na bino ka ndenge boyoki ser na biso Eunice Manyanga auti ko expliquer awa ndenge abandaki kozwa soin ya mama na ye provision abandaki kotiela ye provision des provisions et surtout ka ndenge expliquer ke mboka eza bien te. En tout cas, à salakinde provision à ma casse à l'obi ata soki na voyager na zate l'essentiel omitungisa manailoko mokote. Cher enfant, binobo landaka Etoiline Ines TV s'il vous plaît. Soki nzambe ti lelo azo garder ba parents na yo, c'est le moment. Pesa ba parents na yo moi muke ba liaka, ba milaka. Kozela te ke non jour papa na yo kokufa nde o bandaka komitu na 1001 questions. Et kozala bien te en tant que mutu en tant que mwana ndenge ezalaka bandeko na ngai en tout cas ekozala penza malamu et encore malamu mingi moi muke ozozwa
pesaka pe mama na bino lelo toomona bandeko ebele bakoma na bango aneti ndenge kobanda tina ndenge kosila bato ebele bakipaka na bango baparent na bango te omona avandi na ye azata kuna te avandi penza na ye azata kuna te mama na ye alia papa na ye alia te etali ye te ye l'essentiel alata bato bamona ndenge nini alataka bato bamona ndenge nini aliaka mais de l'autre côté baparent na ye ata ya moke oyo baparent na ye bazokoka kolia te yango la famille na ye kosensibilize yo mutu otikaka baparent na yo osondola baparent na yo yebaki ndenge ozosondolaka baparent na yo eza nde ndenge baparent na yo mpo bakosondolaka yo ezalaka bongo soki yo lelo okosondola baparent na yo miyebelake lelo tolobi yo mpe bana na yo bakosondolaka yo ezalaka bongo soki okozwa soin mpe charge ya baparent na yo yebaki ntango bana na yo mpe bazokola bango mpe bakozwaka soin na yo mpe charge na yo mokili ekendaka bongo mokili mpe etambolaka bongo yango ka message Etoiline Ines TV ayaki kopartage na bino la famille na ndenge moko ya bien je m'excuse mpona bandeko mosusu oyo babando mituna matanga wana ezalaki matanga matalana to ndenge nini matanga basere Eunice ezalaki matanga ya matalana te ezalaki ka matanga neti ba matanga nyonso eza kaka kozala bien na batu kozala bien na mokili yango esalaki ke la plupart ya ba musiciens ya plupart ya batu quel que soit les musiciens quel que soit les comédiens bango nyonso basalaki ba descente mpona okendo tala Sœur Eunice Manyanga eza nde bongo soki na vie na yo ozaka mutu moko biswana swana yo kaka nde ozalaka mwana malamu bato nyonso bazalaka bana mabe yango bomonaka oza na problème ozata na mutu moko te ya koya kosunga yo dans la vie toyebaka ndenge nini ya koyaka kovanda na batu ekozala malamu et encore malamu mingi voilà la famille tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kande toyebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka nango te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu suka na biso yango oyo la famille na système moko ya bien soki nano osalela biso partage te tosengi na yo osalela biso partage soki nanu osalaki commentaire na yo te salela biso commentaire ekosala biso malamu et encore malamu mingi. Permettez-moi surtout de vous dire la famille bye et à la prochaine. Bobo sanate plutôt kozala toujours scotché sur notre chaîne Etoiline Ines TV, chaîne moko yaba information pas possible, chaîne moko yaba analyse pe ba toli. Bye bye.